RTS Info kaka ndenge to mesana pour promettre bino pona kolakisa bino makam nyonso e elekana na République démocratique du Congo pe Kinshasa en particulier. Botala bino moko ndenge gouvernement a prometaki ka kosala nzela na malueka 11 km kobanda pompage tina UPEN. Mais botala nzela ngo basali. Kobanda pompage tina régie ndenge bayokana kike ba osala nzela banda pompage tina UPEN. Botala bino moko suite ya nzela Botes TV équipe na yango mobimba ba Romeo bis likola moto ba mataki pona kolakisa bino kaka ndenge nini pompage basala nzela ndenge nini basala nzela na malueka mais constant moko tosali nzela yango ba prometaki est-ce que bakomi na moti na suka. Botala bino moko suite na yango.
un gouvernement responsable. Quand ndenge to mesana ko tuna ba question. Mais ba réponse est dans la population. Bolan. Mbote papa. Mbote là. Koki ko se présenter na caméra na biso. Bon, ngai nazali mwana ya sanga mamba. Na fandi awa. Mais toujours regretter na makambo ya nzela. eloko pene kamusi biso yango na parce que bato landaki bato balobi bakonzi babeki no babongisi bino koto nzela mais constat tosali expliquer biso na nzela ngo ya malamu esuki kawa nzela ebandi banda pompage ti na terrain ya régie basuki wana banda terrain régie ti koya vers Kiss eloko moko te ba érosion ezongi nyonso koto ya senze donc transport moyen eleki ezate mais bango bachinois bakokoleka wana te bakokoleka te bovivaka ndenge nini tozovivaka na miracle ya nzambe parce que autant on l'a TV parce que dans le devant na Congo ba diffuser nzela ok ba bongisile ba peuple pe ba sepelaki parce que to metu na peuple à côté ni mais nzola na to sepela pour to monaki son excellence André Kimbuta mais c'est nani Thomas Luwaka bazoleka awa chaque fois pour la mambanzela mais na mito ba kokoya te pour na nini nzela ebukani donc to tamboul makolo biso population tamboul makolo to regretter na pasi pour so batiki na érosion ko bebisa lisusu pinde goute zela ki liboso pour déjà ko to vers qu'est-ce que to terrasse suki na triangle place to pe comme buka tie obuka na terrasse nyonso wana parce que un effort ba aussi sans nzela et lo que l'équipe biso to ekoto to moni les boulot etongisa bino ba bongisango mais pour to filmer ba bi que ça chantier politique bino to bana ba chantier politique non to za chantier politique te pourtant chef de l'état son excellence Kabila Kabange a présenté qui 5 chantiers donc nyonso ezalaki et comme chantier politique na ndenge na ipsi beza chantier politique to ba osala ba bi que ça chantier politique on peut pas filmer non c'est faux nyonso bazo pesa toujours chef de l'état ba passe moko go bazo baxé ba passe bazo sala mabe ba boa kelaki ba be wana est-ce que chef de l'état tanga baki 5 chantiers c'est ça qui politique quoi bo ke go filmer et comme lelo ke bo filmer te eza politique mais ba imba kanga biso wana et non le ba bango ba beti rubrique na bango eza mambo chef de l'état ou soit ba osela ka ministre mais ya ba peut-être bazo c'est la ministre soit André Kimbuta ba mais soit bi ke chef de l'état d'Afrique ça il va filmer jamais le kuta OK ni no yebisa gouvernement congolais bon là le gouvernement congolais biso toza pe pezo kwa bana bango ba baza ba tata ba maman ceux qui moi nazo souffrir eza soni ya papa donc toza na besoin ba si sa nzolana eza route moko munene pe boulevard munene ba si na nzolana pour ça la bien. Merci beaucoup papa. Okay, merci na donc ça. On est malin. Ibisa biso na atoza wapi? Atoza juste na Malweka. Toza na Malweka na quartier Lukunga. Mais Malweka baba ba bongisi nzela mais bino ndeni ko tonzela mabulu. Malweka bandika arati. E bandika arati Malweka bandi na C. To banzelo bandi banda pompage. Et yeboye leki Malweka et le vers qui c'est Matutu pen. Ba bongisi banda pompage tu na terrain riche. Ba suki wana. Koto ba grattera juste là ko gratter. Après ça va ko gratter ba tikara aboué ba kenda. Siko ba kenda ça fait déjà combien de mois? Ah, je suis battant. Hein. Banda misalo e bandé ça ba 6 mois je vois. Oyo ba garantir bina. Ba lo ba pe longo te position pe ba te ba rosala to ba rosala ici. Obike lo ele biso ndeto vanda boa wana kati nzela non kati. Wa na zela. Mbulu esali nyonso eza biani. Mbula. Basali nini ba raboter, basali ba caniveauté. Tu vois, il faut terrasser ça là. Ma itango zo ekoti na terrasser ke ba batingi nzela za pante za ngomba. Tango raboter. Est-ce que vous savez ça nzela bana basala l'état za bini politique. Basa nzela mais ça e ba filmer de point. Tango basala, bala sango na TV. Bala sanzelo na TV ba mona bala sango côté ba bongiso eza bien wana. Ba relaxa pas ni po basali côté ba relaxa te po e bukani. Libulu basala ki wana. Basaki musa malamu bakundi libulu ba moleka. Siko awa de fait batiki bo mbula pezaka likolo. C'est-à-dire bazo bongisa côté mususu côté mususu bazo ezosani. Ya ba benga chantier politique. Wana ba onde ba oyeba. Merci beaucoup. Merci mon frère. Camion kota ça fait to kende so 4e jour ango lelo. Ndo moninga na utotindika camion na maboko ponto luka moyo to kitsa na nzelasi. En tout cas ba trouver les biso solution. Merci beaucoup balobaki kenzele bongi na Malweka. Bongeli wa. Tala dega mabulo na to kende. So mbula mususu landani ata bato ba makolo bien bato ba moto ba oleka suti. Za pena passe gouvernement ba aider biso nano. Ba sunga ba chinois ba mekosisa biso nzela. Kota se ba te makadam to boité. Mais koto pe ba trouver les biso na solution. Ata ba terasa pamba ba tela biso. Là on nzela bonga ki to sepeli nzela ngo yango yoka pas quand même quelques jours. Ba sunga biso.
Mbote papa na. Mbote papa journaliste. Au créer chantier na yo. Comme créer chantier, ils allaient toujours volonté, il y a biso jeune à quartier. Donc qui condamné que Zela et Koufa. Comme chinois, Azasu qui na repos. Bon, Toyoka qui ceux qui vont zonger la misala les 5 angweleki. Bon, ngana président ya Aseko. Bon, na condamné Zela et Koufa pour que Aseko et Sala Musala te. Toujours nazo sala effort pour que il suffit de tout les kabouye les kakali sauté. Siko me kuna nde me côté bobo. Bonganga ki malwe kanzele bongi, nzele bongi. Mais quoi toi simpli, to machi utili ko babe au chantier politique. Siko kaka ndenge oyoki kuna parce que biso tozo mona lokola basalaki pona eteni ya nzela ndenge basukaki na régie. Bon parce que biso ko to souffrir. Ba mama, ba papa, ba na classe toujours difficulté za makasi. Bon mbula o ebeti moko boye bo soki ebeti mbula mibale. Tokoki kosuka wapi na nzela. Donc nzela nyonso to ebe. Nzela nyonso eza mitra isoko matiti kuna likolo nzela mituka ye mateza te loba moto nde azo débrouiller pe na difficulté. Bo vande ni na ana pokwa atana ba vande ni. Sinon mambo etali transport. Na makambo etali transport ndenge toza boye mutuke mataka lisusu te. Do biso aseko toza ko souffrir wana na se yo moko komi na parking ata mutuka moko te ezali. Do tozo salaka defort oyo poke mutuka ezo moyen ya koleka. Do bino mo bo créer nzela po ba moto. Biso tozo créer nzela na ba petit na ngai ya quartier. Ndenge toza ko créer kaka. Donc après avant les gambons. Non, ils allaient na volonté ya moto. Parce que bino pe moto na bino peso kita. Ndenge ezali obligatoire te soki moto aza na moto et surtout ba babula wa pe bana quartier. Est-ce qu'on est oyebisa na gouvernement congolais? En tout cas, gouvernement il faut aider biso. Azongi c'est la biso ata moi confiance ya moke poke toyeba ndenge nini tokoki ko travailler na bango ensemble. Toza na souci makasi na André Kumbuta pe na ministre na biso ya tali makambo nzela. En tout cas, ameka ko aider biso. Aleka na ba TV, ya na ba visite, mais lelo to tikali ba netike toza na mutu moko akoki ko sunga biso te. Papa oyo to sengi yango ko senga. Mais basunga biso penza donc bacha biso maboko po nzelo yo ekoma tina 11 km oyo balobaki. Ekozala malamu mingi. OK, merci beaucoup. Nzela na bino nini babongisa yango déjà tinini déjà. Bon nzela to mona ki tozana confiance pe te sepele le gouvernement ne to ki nzela maloko esala mape to mona ba TV to mona to ki na maloba. Mais ça ne me peut plus ça. Ya ko mona oyo salami to mona régie salami presse koti le si était ba c'est biso pe wazo bandela po to sala po koto to zana pe ba maye ba kala niveau. Maye uta kasanga mamba ekitaka ya kaka boy. Donc ndenge ba temaki mabanga ba mabanga ba remplir mabanga. To kasa que c'est assurance mais ça assurance était. Mais la minute on a évité yo moko papa uti le kolo to faire fio mo ndenge saleli. Pona biso atuka ko loba c'est pour que na mingi neto mona ki gouvernement et yaki ko yede malweka e mo malweka to finga mingi. Mais si était ko mona ke pense ni ko ta ba chino ba sala musala. En tout cas ba chino ba sala musala bien. To sala na gouvernement et financer ba mbongo. Ba yo kana bien ba sala musala malweka. Pour ceux qui sont malheureux, développement de la caractère, je peux un peu comme on appelle la RDC. Ils ont vraiment qui tournent le gouvernement. Et les premiers pas, il y a vraiment, ils ont vraiment, ils ont comme la moitié moutuya. Ils ont aussi le gouvernement a forcé vraiment les Chinois à s'engager malheureux quand ils sont à la bien. Dans la minute où ils sont écartés. Donc tout ça, les façons qui tournent quand ils étaient première bande pour nous tout ça nini et les cas. Merci beaucoup papa. Vraiment merci. Nos commandes, ba question est biso, ba réponse est population. Bino moko bo juger. Bino batu bolinga kokoma bakonzi bino batu libanda lokwa ba président Edi Diswebe yo bisiko ozali olinga kokoma mokonzi ana kati ya RDC tala yo moko pe juger yo moko quartier munene wenze mukie bino mo botala commune ya Ngalima na quartier Malweka ndenge wenze ezali population ebele mais wenza mukie ndenge nini ba survivaka est-ce que ba besoin nyonso bazalaka nango ba salelaka yango na wenze wana ya mukie. En tout cas, bon, là, on a des conditions ni batu bazoteke.
Maman, expliquez-moi ce nom à toi, Wenzeni. Wenze Maloika. Bon, Wenze Mukebo, population de Bélé, Wenze Mukebo. Wenze Banda Utambulani. Oh, ya solo. Tata Mubutu ateka we. Ebandaka mukie toka ndenge za rabu. Ibanda siko ikoli. Ah, ikoli tento mbola. Ikoli ndako zanga mbongo yango moni. Bemere bavande netu ba veuve mort bo. Foto vanda mbongo za. Veuve mort azala. Biso. Veuve mort. Veuve mort. Mibale bakufa totikala kaka veuve mort. Mutako lokuta biso. Siko ba installation hygiénique eza ba toilette ba nini ezali. Toilette ko tolo ba te papa. Bobo sala ndé. Ni to ko sala je. Donc na ko sumba kana banda kwa bata. Ba ko ngala biso. Siko l'état ebi wenzo. L'état yebi to koma na ngala me ndenge to lati. To koma na ngala. Bafuta bino pe batiki ba mbonga nini ba pa. L'état, il faut que ma colonion. Mais bah ça les l'autre. Bah ça les l'autre. N'importe quoi soda. N'importe quoi soda bazoa. Oh. N'importe quoi veuve. C'est que vous avez un soda là. Oh, il y a un l'état. Ah. Moi ce que c'est le soda, l'état ngaya l'état asa soda. Soda mutazu yeza l'état azoke milambuko. Merci maman, merci. Tout le monde a été cambika na Wenze Maloika, yebisa biso nanu. Wenzango est-ce que ningo teka boy? Bo se retrouvera pe, bo vivra pe ndenge nikoto. Oh, Wenze na biso bandika to teka na biso mwa bien. Eloko mabeka atala Wenze babongisaka te. Toza ba contrôle belé ana Wenze toilette ezate, nini te tala ka Wenze ngo ndenge ezali. Mais pour la ba contrôle Wenze contrôle ezala ngo bien. Toza na biso. Siko na ndenge basala bino eloko te, ba bo futa ticket, bo zo futa ba mbongo stocké ba soda ah. Est-ce que bosala te forte ya okendo luka ba konzi on faut que ba bongisa bino sika. Okendaka te, toyebika ke bango moko kuna bakoloba po ba yakosala. Est-ce que na Wenze abo wana mokonzi ba tosala ba mère chef na ba konzi mibali bazali. Mais basala eloko te. Basala eloko te kaka boyeka. Toyebi te. Bon nini okosenga kasi na ba konzi ba olanda na minitio. Soki nini nakosenga? Pour ba konzi ba olanda bino na minitio. Na fuba bongisa Wenze totekelaka batela biso toilette kosuba makambo nyonso ezala bien ndenge Wenze ezala tofuta mbongo babongisela biso pe bamesa sika basino mpe batiki nzela ekoma obukana makambo ebele ka eza ya mabe kaka. Merci maman. naza na kanda po citation eza mobulu nakokango te komema ba 4 heures boye donc citation passe. Ah yo mto oteka na Wenze bo oteka ba épice. Wenze ngota biloko yango na tekesa malunga te. Ebonga mese tondi plein mama bana bonga mese za kutonda makasi. Mais biloko bibale misato ezaka souffrance. Est-ce que koto pe batu ba somba pe biloko mo? Ba somba batu basi bele maluya ka liboso ezaki zamba sike komi vie. O basali libiso pe nzela ebongi mais kote batiki lokola batiki yango na Wenze régie koto nyonso komo buka na donc mapango ebebi déjà kana mbula moko o mapango nyonso koti bazelo. Sikoto ebite kote bambula mibale misato belta soki tozala ndenge nini. Siko bolongo bolamka 4 bokenda soma biloko ngo piboya na o. Soma na zikida bagambela tokoma tokena pe 4 tokomo ke 5 po bakuna moite. Soko bimi 4 bakuna bakati okoto bakuna bakasi. Siko Wenze to moni za mukie. Population Maloika baza ebele. Siko bosala ndenge nini mpona ko vivre koto. Ah boy ba boucherie ezali biloko na Wenze ezaka mo muke wana bazosomba ka bazo. Kala muke wana. Na muke ka to vivre. Nini osengi na bakonzi balanda biso. Atuka na sengi kaka penda pona nzela po nzela ebukani makasi ndenge batiki yango boye. Nzela esuki na régie donc kota Maloika koto ndenge babuki donc lobi tozali banda kuno setondi mai. Zero koti na banda kuno moite. Neto zabo bilamba nyonso eza na mai. To monde to sala. Merci maman. Mbote mama. Mbote papa. To moni liboso mesa na awa to into eba oteka nini awa. Ya teka makala kando liboso mesa na teka makala. Bongo vide bo oteki ochamo lelo. Na chamo te mbongo ndeza te. Na ko chamo ndenge ni. Na zana wecho bamba wana baninga pona ke soma makala. Bongo ba to moni ke ba mesa mike Wenze za ra muke bo. Papa Wenze wa moni boye mboka eza te pona nini. Biso moko to salisaka ba mesa mabaya oyo.
biso moko osombi mabaya osombi toli osombi nyonso otongi mesa leta ayebi malweka te bon batike batiela bino leta yebi tofutaka tike leta tofutaka tike na commune tofuti tike tofuti salo sikoyo bamesa biso mosi tosalisaka basalela bino basalelaka biso eloko te basalelaka biso bayaka kozwa bamonga batike bazwaka mbonga tike mbonga salo ombonga oyo ya nini makambo nyonso ezalaka na commune topesaka me bameso biso moko neti bota likolo eza te mpona nini biso moko tosala soki nayaki na mbongo me natie si likolo soko nazwi libende ya nini natie ya vandelateur mpo nini mbongo eza te mama siko na makala yango eske ose retrouva ba bénéfice eza makala tokoma kosomba na valeur ya 15 $. elo toza kosomba yango na 1800 lelo tokoma kosomba makala 22 000 oganeni soki oteki ozwi 2000 francs olesa ndako mwana oyo azolevila mwana nga babengani okotangisa ndenge nini pasi donc pasi siko nini oyebisaka na gouvernement babongisa soki babongisi te biso tokofuta susu tike te na wenze oyo po tozofuta tike tozofuta salongo eloko basala biso eza te babongisa po biso tofutaka tike. Merci mama. Population okoki kovivre boye nzambe asonga nzambe yango mpe toomemisa mikumba ebele ye moko ayebi ayeme omnipotent omniscient multisystème donc nyonso totiki kapa na yo na plaisir ya kolakisa bino baréalité ya Kinshasa ka ndenge tomesana kolakisa bino wana tozala ebongo na commune ya Mongafula précisément na quartier Malweka kaka ndenge tomesana oyebisa bino que tokitaka commune par commune pe quartier par quartier lelo tozalaki bongo na plaisir ya kolakisa bino ndenge nini batu basalaka ndenge nini batu batekaka ndenge nini bazosala banzela na commune ya Mongafula na quartier Malweka. En tout cas, merci mingi. Tokomi déjà na suka ya Beauté Info na biso ya lelo, mais tokoki ko suki sango bongo te soki na pesi bongo merci na baye nyonso basoutenaka biso te lokola na moni bongo Noko Diangi motema ya maman Henriette Lolia plutôt maître Gino Monique Mukazi na kati ya États-Unis Sarma na moni lisusu bongo vieux Kobloka Kiboul kaka na kati ya États-Unis bambote na bino yango wana Papi Bata na kati ya Chicago Elliot Lumbu na Philadelphia. Bonne année na bino, ba meilleurs vœux, ba gros bisous, tolinga bino ya trop, yango to lakisaka bino makamba bien. Ba bonne année yango. Yanga déjà na pesi bino pe bozongisa na retour. Mobimba ya Beauté TV là, je vois Roméo bis na sima caméra, na moni bongo cordon Noël tantou, Randy Mangitou quoi, équipe technique, na moni lisusu Denis Bouene, le grand ingénieur, donc le technicien, waouh. Le cordon Tante Noël n'a bâti sous pour Kalaming d'anniversaire et puis notre manager, le big manager Ado Pans Bisiko Zali, en tout cas meilleurs vœux, gros bisous à vous. Nangina Bosana, maman Florence Bandou, Rambo Tenoya, on a meilleurs vœux, patience Kondo, en tout cas, merci. Na bino nyonso ba internet ya www.beautestv.com. Tout le monde à la prochaine.